Ça rend plaisir quoi. Yeah. Nakotala sitangwe bominga papa edo amani papa ngana lingana nga EHP Media ngana lingana nga EHP Media ngana lingana nga EHP Media mama ngana lingana nga EHP Media EHP Media chansi amani pista papa EHP Media ngana lingana nga EHP Media EHP Media EHP Media. À tous nos téléspectateurs ou à tous les internautes qui nous suivent à ce net moment. Voilà, vraiment bonne année 2017. Nabino nyo sotu oyo bozwami pe oyo bozwitan ya kolanda biso na moment oyo, bonne année na famille Amani, papa Edo Amani, bonne année et toute la famille vraiment bonne année Nabino, Tobo Santé maman Brigitte, bonne année. JF na US bonne année. Voilà les lots zali penza eza molobeli na bino ekibumba oyo boyebi ndenge kaka tezalaka les lots zui libaku ya kokutana na papa na biso Sonzo papa Sonzo biso ne otuto yebi ba sepelisa biso na mboka oyo na groupe Salongo théâtre de chez nous ba sala ba rôle belé to yebi biso nyonso tout oyo papa Sonzo azalaki pe oyo azali lelo. Voilà yango toza lelo awa et pas ya papa Sonzo to meka solo là de rien et du tout carrière na ye pe moi muke koluka kopesa isusu contact ko bozaki na ngopo ça en tout cas bokata na nte parce que boza na contact na ye numéro na ye penza o biso nyonso to na ngopo ça tozo zongo lelo na papa na biso Sonzo. Voilà to introduire déjà invité na biso. Bonjour papa. Bonjour. Merveille. Merci à vous autant. Papa balandi na biso bazotala yo de partout dans le monde nini oyebisi bango nanu ndenge tokoti lelo toza le 2 le 2 janvier na pesi ba meilleur vœu na ba fanatique na Nyon soit à travers le monde dans les États-Unis et en France, en Angleterre, en Allemagne, partout dans le monde na pesi bango ba meilleur vœu mbulo yo to senga panza mekine kota na mboka to développer mboka na biso. Merci beaucoup. Merci beaucoup papa asengi mbula oyo kimie kota to développer mboka na biso. Voilà tozana papa na biso Sonzo awa ndenge to ibisaki bino papa Sonzo. Bosali penza carrière mingi. Ozaki na groupe Salongo totali bino ezaki jeudi nyonso sweka mutayoki laisser tomber. Laisser tomber donc mutu nyonso akotika pe nyonso tomber po aya kovandela bino. Siko na temps oyo nyonso tu bosali wana papa nini oyo eza comme bénéfice na bino na ba période nyonso et dernièrement boutei ko fêter 40e anniversaire ya groupe Salon na ba 40 ans wana nyonso tu bosali oyo bo bénéficier na ngo penza na nzela ya mboka eza nini? Bon, merci beaucoup. To banaki ko sala te toza ko sala te sikoyo. To ko sala te sikoyo. Mission na biso comment ko leka sikoyo chaque mercredi à 21h15. Maman Nicole Dimbambo, déjà na biso ya RTNC, azong sa groupe wana comment ko renforcer encore ba moyen mike mais ta pas en tout cas ça la tout possible pour théâtre leka. Donc toza ko sala tisiko. Donc chaque mercredi à 21h15 au fongo le monde groupe Salon. Qu'est-ce que vous avez bénéficié papa na ba temps onyo surtout bo sali na ba succès o bo salaki nango ti lelo oyo nini bo bénéficier vraiment nango oyo ekoza palpable boye to ekoza là sur le plan financier to matériel? Il faut d'abord poser question peut-être à mes téléspectateurs au bango bénéficier. Bango va bénéficier mingi na éducation na biso na matière na biso to pesi matière mingi to disere pe batu tam so la sala mabe metanga ni théâtre chez nous tam ça va inandako tam si kambwana souci avec nandako to vivre le monde moka traumatisme ba stress belé oui bien te pour ce que ça me il se quitter pour me classer quand na problème pour c'est difficile mais tu peux le faire pleurer en un rien du temps il faut le capable de confier à maman Brigitte dans l'Allemagne ba Nicolas au moins en un rien du temps mais pour c'est que facilité biso bon sur le plan matériel plan financier tu bénéficier de comme côté mais sur le plan relation
bénéficié mingi. C'est tout ce qu'on a bénéficié. C'est le plan relation, en tout cas, et ceux qui n'accordent quelque part, n'aillent quelque part, portent za mingi à kofungo. Donc c'est ça, bénéfice de mission yango. Papa Sonzo, ndenge bosali théâtre totolo ba cinéma, lelo ndenge ezosalema parce que théâtre ezali plus o bozali osala na salle, hein, to o bozali kosala ka décoration ya place pour mais lelo ndenge ekoma kosalema filmage wana kosala banini boye tobengango film mais moins équipé. Eza bongo te? Bon, en principe, c'est de côté de mode dans le cinéma, ça c'est un théâtre. Mais eza moins équipé. Moins équipé sur le plan technique, bien sûr, mais c'est ça que c'est de briques en dengoana. Et ça tient. Papa, na ndenge bo travailler wana nini oyo bozaki nango posa ezala to esalema ndengwa procédure nini bozaki nango posa ke soki na voix oyo esalemi biso tokoki komata to tokoki kosala nini oyo esalemaka te. Bon, ndenge oti koposer problème technique pe na problème financier lisusu na posa par exemple tokende quelque part na basite mboka kitoko mboka munene tout le temps un peu partout tout filmer par exemple dans Nord Kivu dans Sud Kivu Katanga tout cela wana nde salama qui vraiment mingi te. Au dernièrement je peux te dire que tout à Mbujima on a fait une semaine à Mbujima et j'étais vraiment très content et je me trouvais chez moi na moni mboka na biso Mbujima. J'étais très content de découvrir Mbujima. C'est kitoko, c'est bon, film les Gasiko ils ont filmé tourné mingi les 3/4 non les je peux dire même les 9/10 ma film tourné en Mbujima. C'est kitoko. Dans Mbujima ba sepeli voilà, pour ça la gandenge wana. Les exemple c'est des moyens financiers et transport cause la nango mais faut qu'on mette bactéries à l'aise tout cela, tout tourner ba film kitoko. Ba moyens financiers mingi ça na kabiso. Na moyens matériel, ça matériel mingi te. La chaîne nationale, caméra na bini tangu mususu bada kuduwa ngona comme cérémonie importante du gouvernement, il faut qu'il y ait donc il faut la matière biso moko appropriée, on peut tourner tous les jours et nuit Vous voulez. comme nous voulons. Voilà papa, sikoyo bosaka ndenge nini soki neti ba téléspectateurs peut-être batala ba CD belé bazotala lelo ba bandeko na biso ba mama Kalunga ba Mireille Mbudi ba na banzonzing ba bandeko na ngai Jani ba ya Fiotingoma na Swede batala bango na banzonzing siko so bengi batala produit ya salongo. Pourquoi ezala pena na ba support wana te? Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, chaîne nationale, RTNC, partout, et là partout. Au Monico Landa, c'est bien, mais ceux qui moutuana azate nanda kuna moment au pièce zoleka et leki. Mais c'est na moment nyo surtout mutana na posatala azana droit ya otalango parce que ça déjà na maboko na e. C'est ça la différence. Wana de zangi muke, mais je crois que tout ça qu'on s'arranger la maison mère RTNC qu'on s'arranger pour que dans prochainement batiango pe sur CD batu batala kango ils allaient commercialiser. Je crois que tout ça que aussi aider pour ma communauté salama. Je crois que maman DG nous a promis qu'on ferait quelque chose sur ça. Et la facilité mais tout ça. Merci beaucoup balandi nabiso vraiment bozo landa tozo kende hein malembe na papa nabiso papa Sonzo tozo ke malembe ba mituna na bino yango nde tozo tuna awa po ye a répondre pe ngai donc a répondre bino na nzela na ngai ndenge mituna ezo tuna ma voilà to pesi mbote Nathalie Botalima ba bonne année na yo bonne année na Epi Bumba bonne année na Diana Bumba bonne année na Belinda Bumba donc famille Bumba Mobimba mama tante na ngai tekele to pesi yo ba mbote pe ba meilleur vœu. Pense moko merci. Voilà, papa, awa sikoyo, il y avait un moment, toyebaka yo normal ozo jouer ba pièce na te na katana no mwa muke wana to kota penza pièce nini oyo sala papa Sonzo donc yo moko etikala penza ke eloko yo na tika batu pena hein donc na marka batu na nini oyo na pièce nini. Bon, tu joues ka pièce moko c'est ça que premier téléfilm groupe salonga tournaki like mwana nsusu en 83 pièce wana marka kanga mingi pe salaka succès makasi pe bato mingi na mokili batambola kana batambola mokili mobimba bato munsi bandima yango c'était un grand téléfilm wana tout ça là qui 6 épisodes c'est une réussite totale. Yo joué rôle bon ngai nazala ki avocat famille qui joue rôle d'avocat c'est kitoko c'est très grand moment.
Voilà, ndenge tozali ko voilà papa film emarka ye eza mwana nsusu oyo azwaki rôle ya avocat bino mo boyebi bakalme ya papa baserie na ye azalaka nango ntango azozwa personnage na ye mpena na pièce donc tant que avocat ezalaki lisusu mystique. Est ce que papa basupport nango ezali oke moto akoyoka mpe posa lelo atala mwana nsusu amoni mpo na ndimi te esalema est-ce que Salema avant ba film ya Eddie Murphy pour lelo so to bito tala impress à New York to luka to tala ngo est-ce que mon antu so to luki to mona Bon, vraiment le qu'on a regardé mingi culture la conservation mais à la kate panabiso. Mon antu vraiment original nango ezika. Ezika na la 2 kuna, ezika na la 2. Ce comme mon nango siko peut-être na ba particulier na bandako. Mingi batapoto bazanango. Bon bango c'est bon bango calmement vraiment bisonde vraiment ezali susté même ngamo ko nazali on azapeza kana ngote soki to lobito tuna na ndako pièce nini oyo garda oyo zanango œuvre na yo sala eza pièce ni na ndako nazaka na ngote omoni siko yena ngo bana bapisi baninga na bango ebunge ki donc c'est comme ça. Voilà donc tozo yo kaka biso moko moi nini culture pena ya conservation na ba niveau et surtout que eza groupe oyo eza échapeauté na chaîne nationale donc eza privé te oyo moto akoki kosala makambo na ndenge na ye moko mais moi je pense que ce beaucoup tisi requête moko pe keneti chaîne nationale et somba machine ya duplication pour ça la misala sur place wana ça sera une bonne chose. Le retard c'est déjà un projet déjà il y a déjà un projet peut-être qui va se réaliser il y a déjà un projet bakasi et ça va se réaliser ça va suivre. Papa toyebaka yo na ba mwana nsusu wana tu marchais bien ozali kosala makambo nyonso tout à l'aise ozotambola tu peux sauter tu peux faire un rôle comme karatéka ou quoi que ce soit mais il y avait un moment to monimba moko papa na babeki qu'est-ce qui s'est passé au juste pour tout mon papa akoma na état oyo. Bon en 92 nous avons une maladie donc paraplégie paralysie des membres inférieurs mais à l'époque talakaka bon c'était mal soigné c'était mal soigné mais c'était soigné en retard c'est que j'ai eu en mois d'août 92 donc le traitement en mois de mai 93 vous voyez l'espace là des côtés qui étaient c'est l'opération déjà c'était déjà en retard mais des côtés qui déjà et je suis resté comme mais j'ai même été opéré ici au pays la bonne tambola comme moi bien ça c'est sa rééducation tout cela alors en 98 c'était le 15 avril, tout est dans Mutuka. Encore. Donc les deux fémurs cassés, les deux tibias, les deux péronés cassés. Donc vraiment, les 25 ans assez. Donc ce qu'on a vendu, parce que télémi boyé, on a vendu boyé. Moi, le colonga, il y a droite, c'est beaucoup plus allongé que il y a. Donc on a tiré na comme moi, c'est quel loin, des fois. Ok, donc Zaki suite il y a maladie, qui paralysie dans le partie inférieure et puis et sous tanana accident wana. Est-ce que ceux qui ezalaki traitement moro peut-être en dehors il y a comment ça pourrait tenir? Oui. À l'époque, projet projet ezalaki déjà à l'époque mais vraiment ici qui m'a lamouté. C'était déjà possible. D'abord le fait seulement que paralysie wana zomaki déjà être soigné en retard déjà tala kaka JS août 92 tina mai tala espace de mal côté qui tellement et puis médecine abisso bon par rapport à minele de cocanité bango pouvait faire plus à l'époque peut-être mais la commune n'a pas été pour essayer na sala qui wana c'est je ne traversais pas j'étais à l'écart j'étais à côté mais tellement là qui n'a moyen de difficulté pour sauter alors véhicule ko ramasser ngai bouki ngai ikuwa nyonso donc c'est ça vraiment biso tobi sorry nous sommes désolés pour na ka oyo komela ka papa na biso Sonzo papa Sonzo azali awa aza papa na biso asepelisaki biso mboka na biso to biso ba africain toza na culture ya kosungana toza na culture ya kozala kotia na loboko toza te oyo ezalaka famille famille restreinte te to travaillera na famille élargie comme ratanga on a comme famille na yo zotala donc ceux qui tozui tant ya kobenga pe papa Sonzo peut-être moi assistance et ko sala bien papa Sonzo bengi biso po asenga assistance te
mais biso nde tomoni mpe ndenge tozosolola azosenga SOST tokosa makambo te ke papa Sonzo abengi biso mpona te mpona lisumu te mais du moins ke lokola bahumain okoki mpe kotala omoni que non, je peux faire quelque chose pour na papa oyo asepelisa biso totala boye ezalaka nango donc nzambe pe aozanga te kotondisa ba poche na yo. Voilà papa, nini oyo na musala oyo yo sali durant toute ta vie parce que toyebi yo na ebite so za musala mususu en dehors ya théâtre na ndenge ozana RTNC nini oyo esepelisa o na vie pe nini oyo o regrettaka ti lelo. Bon, ngai nasali musala mingi et peut-être poser une question l'état pesa yo nini puisque tuzobana kosala mpona l'état tozala mpona l'état biso na chaîne nationale oyo wana tokokoma meto oyo yo moko eloko oyo esepelisa yo na eloko oyo epesa ko pasi ti lelo. Bon eloko esepelisa ngai eza barelation na yotaki liboso tokoloba barelation na ngai ta lelo tozosona bato ya poto Maman Brigitte tina kamwa eloko kamwa cadeau tout cela eloko esipisa ngai yango wana barelation na biso mpe nasala mosala na ngai wana singili nasala aki na mission ya koéduquer kodivertir informer le masse congolaise à travers les médias nasala mosala nasepela mingi oyo nazwa te ce n'est pas mon problème responsable bazali oyo nazwa te soki nazangi ndako nazangi lopango ce n'est pas mon problème. Ndenge yo salaki travail wana pona ko éduquer, ko former, ko divertir tout consort. Est-ce que l'État congolais a reconnaîtra yo na makambo wana nyonso na service nyonso oyo bosa? Bon, omoni mingi batuna kanga ndeli en correspondre na question wana te. Ngana sala théâtre, eza pona ba ministre te, pona ba député te, pona ba sénateur te, sa théâtre pona ba nyonso. Ou amoni ke na kusunga papa Sonzo asungi. Je n'aime pas tellement répondre à cette question-là, l'État salanine, l'État. Moutounion soit l'anda, ce que vous avez posé à Kusuga, Kusuginga. L'État n'a pas de temps, pas de belé, ou pas salaki boy, à salaki boy. Na lobité que Basungangati. Par exemple, l'État va de Basunga Pengai, mais na boy, parce que ça me semble a Kusu, parce que n'a pas de loco boy. Parce que n'a pas de loco boy. Bisto ça art pour art. Ça pour divertir la population, pour former la population, et c'est tout. Mission n'a si accompli ça yango déjà o ba ko sala pona nga suba o ba sala ngote aiza bango itel bango ils sont responsables devant l'histoire za ngaite na sala musala nga Papa Sonzo ndenge ozoloba rôle na bino ezalaki ya ko éduquer ya ko divertir ya ko donc ya makambo nyonso ya bien ko pesa ko guetter ba tout comme ça lelo yo ndenge ozotala ba théâtre ezoleka na ville province ya Kinshasa to na Congo mobimba. Est-ce que baza toujours na kati ya idéologie wana to bakoma oya olakisa bilamba na basuki beauté na ba boleo na sebelaka mingi ba groupe comme ebele et ça peut création d'emploi on a petit musnayi bango te passons bonjour bonjour on peut appeler répétition pas sobe c'est bon ba créer un emploi bon talaka ka mission à théâtre c'est ko éduquer ko divertir parce que éduquer et divertir ce que divertir et éduquer les mots c'est la choix na yo ce que l'indiquer et divertir yo kaka et puis éducation te yo moko juger kaka moi ngalo ba ke ça exact mais sinon je félicite ba troupe nous on a besoin de créer un emploi ba encadrer ba jeunes moi c'est comme dans monde on théâtre comme vedette là-bas pour ça ma base c'est difficile hein pour vivre na comme musique populaire donc vie publique c'est le cas boyer ba mona kitele na kwa mbo donc ba petit ba saka théâtre c'est difficile à sala mabe mina sepela kama na biloko wana difficile à sala mabe parce qu'il bani déjà donc sur ce point là vraiment je félicite ba troupe bote mingi bon ba tembi no ba temba exploiter ka wana eza bino ba spectateur pour juger bango les engaité. Merci beaucoup papa tokomi na suka ya émission na biso tokomi vraiment na suka to ndeko na biso pense azo sala biso sin biso pe tokomi na suka na yebite soki un mot ya koloba na bandeko nyonso tu bo travaillera na bango bazaka susu te na Kinshasa na ba o baza awa neti ba mama mabele ba monsieur Jean Molai le grand frère ebele oyo yebi nino ko yebisa bango en ce net moment bon pe représenter ba ve na yo na batu nyonso tu au monde et pas bango nyonso bazali wana pisi bango mbote mingi ba meilleur vœu mais eloko moko tunité
Vas-y. 40e anniversaire na biso tuni bien tunité. Voilà, voilà. Bon, Tokokota na 40e anniversaire, mais papa, pesa biso éclaircissement, il y a numéro na yo, parce qu'il y avait plein de gens, oh, bakomela biso, bazali na posa, il y a numéro na yo. Pesa biso ango, bongo Tokota na question wana, oyo, outi. Bon numéro na ngai ezali 081 812 19 85. Donc 081 812 19 85. Numéro na ngai yango wana, ça fait peut-être plus de 16 ans na numéro na charge yango te. Ok, voilà, binonio sotu bolandi, numéro ya papa, ezali, donc botseka plus 243, 81, 812, et 19 85. Voilà, donc wanande numéro ya papa Sonzo obengi na moment surtout ozoye numéro on esali 16 ans à utiliser ka yango, donc cela veut dire azapena fidèle na numéro na ye. Voilà papa, tout le monde qui bossa qui 40 ans, il y a anniversaire, il y a en fait 40e anniversaire, il y a groupe Salongo. Et les cas qui ndenge. Bon, pour la biso de 40 ans, ils allaient que Sengo. 40 ans wana nano ezalaki kaka ndenge kombo Salongo evandi 40 ans to vous travaillez de la race pieti boko que ça 40 ans wana, parce qu'il y avait un moment tous à la claire groupe Salongo n'existait plus. Oui, non, le groupe Salongo existait toujours. Ils allaient que nango. Mais vous ne produisez pas, vous avez produire t'es dans moment. Peut-être jouer de la télévision, mais des alliés quand même aussi. Voilà, mais c'est toujours le groupe Salongo. Donc 40e anniversaire des groupe depuis sa création en février 1965 et 75, le groupe c'est 40 ans. Mais à notre grand regret, bon, d'abord, Batuming veut soutenir que biso dans notre 40e anniversaire. Moi, j'attends encore mes dates parce que bon, je suis basé dans la politique, bon, j'attends encore mon bangote. Parce que biso mingi, nous ont encouragé. Mais il qu'on a regretté mingi, les 40 ans de salat, de 5 médailles, 40 ans. Tusenga médaille, toujours ta médaille mon côté. Et l'autre mon côté. Groupe Salon 40 ans. Est-ce que papa, pour bozala mériter na médaille, il faut bino bosenga ngoto, il faut bateau bazo diriger, ba reconnaître que ces gens ici ont travaillé pendant ce temps, pendant plus de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans pour baper sabino médaille. Non. Comme nous avons biso on a rappelé, tout ça 40 ans. Bango peut-être bossé na bango. Comme culture mingi bossé na bango. Biso sengi na biso. Accordé paix, on avait accordé, on n'a pas de problème, mais jusqu'à présent, là gouvernement ou changé. Gouvernement s'est changé pour tout bon. Tout ça monsieur le côté. Et regret d'année yangwana puisque reconnaissance là. Mbongo tene puisque reconnaissance wana. Au pesa biso bandako ba villa non, ça c'était peut-être mais reconnaissance wana pour ngai c'est quand même très important, mais ba sala yango te. Vraiment j'ai beaucoup regretté, on a beaucoup regretté, tout le monde a beaucoup regretté. So to bito kende question suka papa, différence nini yo salaka na moment ya fait chitenge sana et puis na lelo ndenge boza dirige. Bo chitenge sana avec groupe na ye, avec fondateur du groupe wana. Réalisateur, il y a ça la réalisation na Idan en France. Il a pu écrire un scénario na école, na université. Avec spécialiste, il y a biloko wana. Réalisation, mise en scène, scénariste, avec spécialiste. Il était licencié à biloko wana. Donc il est vraiment, je ne peux pas dire qu'il est exceptionnel, mais il est vraiment génie na biloko wana. Ce qui fait que la différence est voilà papa, tokotaki na étape ya ba dédicace na yo et puis donc ba ve na yo présenter na bato nyonso surtout oyo baza cher pour na yo bongo to clôturer émission na biso. Ah baza tellement belé peut-être comment ndamu mugina kotanga na pesi papa Patrice aux États-Unis mbote mingi sema Brigitte na Allemagne mbote na pesi maman Jeanne, Marie-Jeanne, maman Jeanne, pesi mbote mingi, meilleur vœu, maman Marie-Jeanne na Suisse, na pesi mbote mingi, maman Léontine, pesi mbote, papa Jaffé na Norvège, na pesi mbote mingi, maman Evelyne na Hollande, papa Marlon, na pesi bango mbote mingi, baza ibele moi. Bandeko na oba artiste.
na bartiste ya Jani na pesi bango mbote mama Lipati osaka nda place bona mama Leontine tikotanga pesa mbote mingi ba mama Mabele ba mama Leontine Bomengo pesi bango mbote mingi nzambe pambola bango. Merci beaucoup, chers internautes. Tozalaki na Papa Sonzo, Boyokiye, Bino Moko, na Onyo Sotezaki Mituna na Bino. Ezalaki Yabino Ekibumba, Oyo Eza. Premier numéro na Biso Tosali na 2017. Donc, premier invité na Biso Ezali Papa Sonzo. Papa Sonzo, merci pour na Royamba Biso na premier numéro na Biso ya 2017. Vraiment, merci pour na sepele mingi na ndako na ngai na bikuku na ngai na bandi. Merci. Merci beaucoup. Voilà, donc biso peto profiter, topesi mbote, topesi ba meilleur ve na binonyo soto bolandara biso. Aristote Kitambala topesi yo ba ve de meilleur. Bébé Dou na Saint-Étienne topesi yo ba ve de meilleur. Belinda Bumba. Papa bienvenue Makiona. Papa bienvenue Makiona, beau frère Yamoto. Vraiment ba ve de meilleur na famille Mobimba. Oui papa. Papa na bosani ko pesa mama kwa swanga mingi. Mama na sala ka suku ya ye. Suka komi na 8h à 14h na ndako na kotala ngai mama Billy Vumuka vana na Londres ye vraiment suka na butu depaka na tongo mona komi na ndako mama na bossa na kangai ta sobela me vélo ergométrique na sa exercice na ndako za na chambre ta somba vraiment na sipela mingi na mama Billy Vumuka vraiment mama Billy Vumuka. Vraiment, merci, Bavé de meilleur Nayo. Merci de tout ce que tu es en train de faire. Vous êtes en train de faire. Merci vraiment pour na papa Nabiso Sonzo. Et ceux qui beaucoup mimi balemi satumi nemita no motoba sambo mwambeli bois zomi. Et ça la bien, Maman Billy, vraiment, coup de chapeau. Binonyo surtout, Bambo Théâtre. Topé simbote na Ponce Moko. Yenda Zalagi na Sima Caméra, Peto Pessi, merci vraiment de tout ce qu'il est en train de faire. Merci. Et Tokutani, la prochaine émission, Glory be to God. Hey, ça sera un plaisir quoi. Yeah. Kotala sitangwe bominga papa Edo Amani papa ngana lingana nga EHP Media ngana lingana nga EHP Media ngana lingana nga EHP Media mama ngana lingana nga EHP Media EHP Media Chansi Amani pista papa EHP Media ngana lingana nga EHP Media EHP Media, ngana lingana nga EHP Media.